BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Vous informer sur notre souci majeur. Toya kawana toujours ce qui news ezali to informer bino nini ezolekela décor na coquette sasa. Bon mon vidéo on a très bien bolanda ba signe na bango, bolanda ba geste bazo sala. Donc ba la ki sa ba alliance na bango. Donc bazo solo la, donc ba la ki sa wika ndenge za mwa vantar moko boya. Soki uti obala ndenge za la ka olo basikoyo, o la ki sa alliance na yo. Bozi la vidéo en ezozonga lisusu botala ba solo la wana baza en plein tournage. Baza en plein tournage, bakuta na tournage et puis bazo solo la. Donc ba benga li solo ya ba marié. C'est comme ça na bango comédie hein, tellement congolais alinga toujours ko bebisa, alinga toujours ko dénigrer, alinga toujours ko sala mabe, ko loba mabe, ko zwa biloko oeza na sens ya normal abalusango na sens contraire biso ba congolais toza bongo eloko nini esalingai na sala vidéo na lobela vidéo en fait na lobela vidéo ou quoi. Donc c'est ça Tolanda, qu'est-ce qui s'est passé? Tomoni Jolie ça sa coquette a postango na page naie et puis il fallait voir ba commentaire. Il fallait voir bas commentaires. C'est son star. Tolobelara vi na bango, tolobelara makambo basalaka. En tout cas, nga makambo na zwaka. Na yaka nango na chaîne oyo. Na yaka nango te pona na yaka nango te pona na sepelisaka abatu. Non. Quand je viens avec ça, ezake po mutu na mutu attirer les sons na ye na makambo ezolekana. Oui, oza star, oza libre ko sala eloko lingi. Oza libre à la vie na yo, oui, mais il y a d'autres choses. Oh yo, quand tu le fais, il faut quoi assumer. Il faut plus causer là-bas conséquences. Non, il sait bien le pourquoi. Mais non, il y a bien quelques commentaires. Oh yo, commenter et pas joli ça parce que c'est elle qui a posté ça. Ok, voilà. D'autant qu'il y a quelques commentaires et puis to zonga, ngana pe sa point de vue nangai. Oui, ko poster eza ngo bien bo ça na bino comédie bozo poster mais mutu mususu ozongo kana sens mususu congolais tellement azalaka motema mabe asepelaka na bozwa moninga te na réussite moninga te surtout dans le domaine ya mariage obali mariage pe l'équipe bien obali mobala bien moi si ya bien osali fête na yo et l'équipe bien bat bali ba sepeli ba en tout cas ba enjoy mutu yo so sepela nango te c'est pas tout le monde da et puis voilà, tout le temps à quelques commentaires et puis Torozonga, quand dit tout misana kusala et puis BFTAC qui fait aujourd'hui. Mes condoléances à tous ceux qui sont prouvés. En tout cas, Nzambe Azala Nabino, courage naba onyon so bazana ba problème. En tout cas, dans une situation difficile, problème, stress, kobanga te cheli kenu pa Nzambe Simba. Et puis bato bazaba malade. En tout cas, tous les malades, je vous souhaite une bonne guérison. Voilà. Tout banana commentaire ya liboso. Selon publication en coquette, hein, la causerie entre le célibataire, voilà. Donc, commentaire ya liboso, ok, totangi. Bino bolobaka, bolandelaka ba vie abatu, bosana ma muso rolobate parle de ta vie, na kolobela vie na ngaite. Na kolobela vie na bango ya ba star, tout ça qui congolaise. Vie na bon baza ba vedette ya mboka na biso. Soko ba poster to lobela bango te. Ngana lobaka boy pona sepelisa batuté na lobaka boy pe na pesi conseil na suka. Il y a des gens au bako se retrouver pe na situation o. Donc c'est ça. Voilà. Commentaire ya liboso. Un célibataire hétéro akobala un jour mais sikoyo célibataire gay. C'est qu'il faut bokende libanda mboka esika ba autorisaka mariage ya ba gay. Na yebite gay wana o bazoloba iza nani? Po awa décor aza mobali so gay wana ezande ya décor ba benge pedula. Donc c'est ça. Commentaire oyo et retenir nga na ko epingler ngo pe awa mutu moko alobi na ntanga kombo na yete alobi akoma seka o achina suka na komate alobi je réponds au nom de tous les célibataires
envoyé spécial du chef de tous les syndicats célibataires au monde. Le message du chef est que si les mariés avec alliance qui nous traitent de moins heureux au couple célibataire, disons que tous les mariés sont heureux dans leur couple. Mais si ce n'est pas le cas et que vous vivez pour alliance, on met dans vos couples. Mais la réalité interne n'est pas ce que nous imaginons. Le président du syndicat a dit de vous signaler que vous pouvez vous rejoindre, vous pouvez rejoindre le plus vite car votre place est toujours disponible. Voilà. Donc il y a plein de commentaires, mais il y a d'autres gens où féliciter bango hein, mais il y a ma bé bazanga te ba chor bazanga te. Bino bongo na biso mutumso abi keke Seigneur e makoko zandoki mutumso lobi dio oh grave guna leli. Merci pareillement et tout bazo féliciter bango, félicitations à vous. Encore bozui bino, encore ezui bino ngambo e encore une fois sincère félicitations. Donc il y a trop de commentaires. Mais ba commentaire pe ya mabe eza awebele oni lisusu buzoba bandoki biso ba célibataire mawa donc c'est ça. Nazo autant quelques commentaires ya mabe pe ezali mais na loko o nangina loba ngai personnellement je vais dire c'est une bonne chose. Félicitations à nos artistes babale. En tout cas et ça l'a bien comme on a comédien na biso ya lelo baoba la paix. Pour na kalezala kapassia, comme on a comédien babala, c'était vraiment difficile. Bando balaka mingi mabala poto, ake poto, abali na poto, mais lelo ba comédien na biso ba komo bala nakin. Surtout décor. Abali nakin na mwasi na ye yakala atalite ke basi ya poto bangenga kabana mbongo te abali mwasi na ye ya bomwana. C'est une bonne chose to féliciter, to boakele ba fleur rebelle. Mariage à décor et les cas qui kitoko malgré bando ki bazanga kate bato bayaka ka po ba bebisa o de Belleville akabeli mbongo Belleville basali cotisation et tout makambo ebima ki wana ebele wana eza sujet na biso ya leloté. En tout cas félicitations encore une fois de plus à décor et à son épouse oyo mwasi ya bo mwana mwasi ba mona na passe en tout cas ezali kambu ya destin. Donc destin est obligé bango baza together. Félicitations. Et coquette peu dernièrement to bonaki ya salaki mariage awa malgré makambu bimaki belé wana azimo bali abatu mwasi na ex mwasi na ya sali ba live azoki ba dépression et tout mais quand même makambu ngo esili poto ebake rien n'est éternel. Donc il loko nyonso eleka na ngwezaka passagère. Donc voilà. Ce qui s'est passé, Coquette a publié vidéo naïe, oui, c'est une bonne chose. Baza na bango, baza ba comédien, oui, bah ça là on a cadre à comédie. Bah ça va tout monter ma passe ya biso na biso ba marié to kutani. Et ça là bien hein. Omoni ba tunde ba considérer yo que ndenge oza marié, ndenge ozaki célibataire. Ba tu ba considérer ndenge mon côté parce que marié oza na titre mon côté na célibataire. Donc, bon, considérer, bon, on va appeler ça une valeur ma casse pour baza en couple. Et bah, à publier vidéo naie, bon, c'est cas. Mais Congolais, a ouzouango ka na ndenge ya mabe. Congolais a concevoir ango ka ndenge ya mabe. Bon, moni, ngelo nga na koye bisabino, hein. Neloko nga na koye bisabino, étant que ma mariée, oui, qu'on publie ça dans bien, mais besoin temps. Il y surtout décor où tu as 2 jours awa mikoloka mike prend le temps au fin dans la couple na yo oui au ça la vidéo eza ngo mabete au ça la vidéo parce que tu t'as mise prends le temps de protéger ton couple ndenge yo baliwana c'est pas tout le monde de baza epi au ça le mariage a bien hein, décor mariage et salami kitoko au bali moi c'est kitoko en tout cas boa bastar oui vina bino faut beau publier ba télé-réalité bo ça na moi si na yo bozo bina nanda oui c'est une bonne chose mais prenons le temps au bon maintenant couple na yo
oza star mais ma solo couple na yo oko exposant na réseaux sociaux te bat bakolo ba pe yo moni exposer ma solo couple na te exposer te au moins ba vidéo mususu au sala oui au sala ngona sens ya bien bo ça on a sens que bo s'amuser mais ça ba tu mususu ba se pelate na tangi bino commentaire hein mutu moko lobi oui bo ça la bien et ça na ba mariage mususu to mo na ka ba alliance mais na ka c'est alliance wana ba souffrir boke ba bo soutenir biso bokoya ko rejoindre biso na liste ba célibataire ba te belé ba bala ba se retrouva ba comment ba célibataire prenez le temps ya ko enjoy non mariage na bino oui okoya tournage mais zwa temps ya ko protéger moi sinayo moi sinon aza muto médiaté mobile no aza muto médiaté. Ceux qui ont des médias, oui, bon, mais ça, on a télé réalité, mais prenez le temps aussi de prier pour protéger votre couple. Batubele tobi babalana, bakabwana na 2 ans de mariage, na 3 ans de mariage et simbate. Parce que bosali nini, nebino bosali libala boy. Bomoni makamu nyonso, et l'équipe bien, nyonso kozala bien. Oui, eza bien. Mais herbinu bosala bola la bola muka nyonso boyebi kozala bien, mais ceux qui ont na vie de prière te. Boyebi et loko nini au diable a préparé pour na binoté. Oui, bon ça la vidéo, bon ça la TikTok, la télé-réalité, bon qui est fait bon filmer, bah tu vas boza et puis oui c'est vrai. Ceux qui peuvent boza et puis oui c'est une bonne chose. Mais ceux qui boza la bino épité et au monde na kaka. Mais nga na oye sabino et lo nga na osenga nzamba sunga bino bozala bo wumena na libala wana. Mutu moko te na vie alinga abala pour divorcer. Personne dans la vie. Aluka abala pour divorcer te. Mutu yoso alinga abala pour azala epi. A vivre bonheur na libala. Libala wana eza libala ya adoration. Ya bandoku misanza mais merci parce que opesinga libala malamu. Merci parce que opesinga mobile malamu. Zambe merci parce que everything ezokende bien. Nyonso ezokende neto yokanaki. Oui, c'est une bonne chose. En cela, il faut protéger ton mariage. Zamba lola, abate la libala na yowana. Oui, on va exposer. Mais tala, et ça na mutu mususu, batu nyonso bako féliciter, mais ça na mutu moko ko yaka po baby ça. A sepelité. So comme ni mutu komi na niveau ko commenter boye, kala mingi te boko rejoindre biso na liste ya ba célibataire. Et ça mutu na sepé na publication te. Oxi ba monter ma pasi. Batu mususu bazong lo wa comédie. Matumso azion ka lokwa comédien baba comédien ba osala ka po ba sepelisa biso po ba sepelisa motema passe na ndenga ba jeu mais mutumso ko zona ndenga ba jeu ta ata de konde ya bali wana il y a d'autres comédiens pe ba sepelité parce que mariage c'est de l'argent hein? Mbongo kobala au dot surtout na Congo na libala ya cher hein? Ba salle de fête non eza cher pour organiser mariage ko somba biloko ko décorer voile everything eza mbongo hein? Quand tu as dépensé ton argent au bali moi sinayo, aux en a pour ça que non aux appels qui na libala. Pour mutu muso ko ya ko envoûter bino a fuli bino mu pépé, hein? A fuli bino mu pépé, au moins naka incompréhension comme tongo midi pourquoi incompréhension. Bato ba na mariage, bato baza ba fiancé, bazali en couple, boyebi makam na zoloba. Et ça na air moko bo fanda bo incompréhension ka dans le vide. Au fond du cas, ce sont des mauvais esprits. Et ça va bon. Mais c'est ça en couple. Batum so ezalaka. Au fond du cas, au cas pour soigner sa muninga. Et ça ramili mon mabé. Au moins on a pas soigner c'est pour soigner pas solo comme mususu. Prenez le temps de protéger vos mariages. Ceux qui osa mutua média, des biso osa mutua média, batua média boy. On va nanga za mutua média te. Naza censé te ya roya. Kobana kolakisa ye botala mobile nanga yo na kolakisa ba nani nazo prouver ba nani eranga nazo na kolakisa mobile nanga na prouver batuke na tozana bolingo na lakisa batuke to lingani ne to mona ba couple mususu mobile nanga ye bo pesa na ba bis bo lakisa batu mama papa ba abonné nanga ngana conseiller bino biloko wana te soki bo sa ba télé réalité bo lakisa vie de couple na bino il faut qu'on make sure que vous avez une vie de prière.
Ngana betela bino li solo moko boy, fi moko boy, kaka na internet awa, na ba YouTube awa, abanda osala ba télé-réalité na mobile ni vie de couple, bazo lamba, mobile azo lamba, bazo sala, en tout cas vraiment, ezaki ba télé-réalité. Mais mobile ina akomaka ko bimana abonné fidèle oya komantaka anytime achaka ba like na ba télé-réalité. Or mobile abanda ko sepela déjà moi si pardon abonné wana abando sepela na mobile ina ye na ebite soki salamaka ndenge nini prochaine ezaka ya moi si I don't know eloko nini le kaka fi wana ya abonné bakoma ko bima na mobile ina ye asala vidéo moko aolela abonné abotele mobile wana osala ngo émission mo mobimba pona nini yozo ya ozo exposer mobile to moi si na yo eza na bato bazo lula bato pe baza plus beau que mobile wana to plus belle que moi si wana bako botolo moi si bako botolo mobile donc yango quand tu exposes ton couple sur les réseaux sociaux make sure que au prier au protéger au sambela pour la relation na yo to boy to ya ko se retrouver bato babalani 2 ans 3 ans bakabwani oh bayoka na kalisu soutien et tala kuna bakabwana ti tala kuna bayoka na te pona nini quand tu exposes vie dans les réseaux sociaux bandoki ya famille bazali bandoki ya quartier bazali bakoluka koya ko bebisa oya yo bino bo sakane bolingo o construit depuis des années olingika mutu moko ayaka aya ko bebisa ngo boye bandeko décor ilunga prends le temps de rester avec ta femme il y a d'autres vidéos au konsalango oui tu es free de les faire mais ngana konsono nous fanda na construire libala eza ya sika vie ya fiançailles na vie ya libala ya mariage eza ndenge moko te mariage eza na vie mususu eza bitumba mususu ebakisami komba ya famille ya mwasi na ya famille ya mobile ekutani esali bombe soki boza bato moko botambo na loyenge boyeba ke diable pas au préparer eloko po diable alinga mariage te libala satan alinga yango te. Mais quand vous avez cette vie de prière, oui, au cours de la vidéo, on a pas la vidéo, mais quand je le fais, il faut make sure que vous avez une vie de prière. Pour que vous soyez tant de abonnés, vous avez commenté comme ma bé. Vous peut-être, vous avez banité, vous solo la kate, mais attendez c'est pas la publication te. Tout le monde qui liba la coquette, ah ouais, liba la coquette, tout le monde qui mbutu, moi c'est à l'équipe, à sali be émission, bah tout ba l'équipe, bah sali eningi saki, coquette zaki na zemi. J'espère que abotaki. Ce qui abotaki, maman, oui, oko bota, au sali ba oso continuer nini tournage na yo et ça m'a bêté. Au sali mais au salango sagement, au contrôler babiloko so sala. Au bali au boti. Yo kasi batu nyonso ba ko sepela yo coquette au bali au boti. Bato ya génération na bino. Misusu kuto atikala kozwata mobali moko ayebisete ke non na lingi na ya ata présentation pa na bino on vivra na vie ya mbutu mutu yo quand même okute na mobali a stabiliser yo abali yo obotina kobota mais eza mabete ko saba vidéo na za frère ko saba vidéo parce que biso to loba bongo muto sange lokote mais quand tu dis muto sange lokote oyebi bitumba nini ezelo na sima oyebi force nini ebundisaka yo. Eza kwa osala rando nandoki na lobaki yango na émission moko la fois passée eza bato mususu aleki na internet bon sala ngelo côté boyebi place nga na uta fi on appelle ça bino exemple na komi nanga déjà ko koma na suka Angelina auta ko kufa na pasi ko bota azaka chroniqueuse azaka muto rando azaka muto rando ye o simba eta zala munoko fort Angelina azaka ba rando na bato mais azaka na zemi ana barando bazaka na zemi boyebi eloko nye bomakai ezaka porte fongola azaka na zemi mais aza barando na bato ezalaka porte diable a profité à partir barando wana ba malobo balobaka ba finga na wana diable a profité ka akenda akufa na pasi obota oui internet eza mabete il faut biso toyeba ndenge nini ya kosalela internet. Internet basala onka te pona bato basala barando non. Obi que tu prépares quelque chose. Prends le temps. Oh préparer libala. Yo ala ba réseaux sociaux, ba rando na bato, oso poster ba vidéo, oso poster maman, papa. Ba ndeko nanga ba abonné nanga na linga bino po boza sage intelligent boyoka conseil.
boyoka nga naloba awa naloba ke na l'équipe on a mayele te zaka sagesse on zamba pesi biso ko poster loko et ça li sumu te zama bete mais quand tu postes prends le temps de déclarer sur ça bato ba ota ba vidéo na yo eza bato nyonso ebi état d'âme na bango te oyebi te na ba ndoki baza na kati ndoki moko azaka na bakwa kalonji na bakwa mushilu kuna na mboka na mbujima na kati baza na ba Facebook baza na ba WhatsApp baza na ba nini nyonso eza na ndoki moko famille alandela ka vie na yo soko poster ba yebi ka poster po ba abonné baza netinga ba abonné baza na yebi bilongi na bino te na koza na abonné moko ndoki moko ya famille na nga sabona awa alandela ba mouvement na nga nyonso soko so na poster loko moko boy eza porte d'entrée na poster loko moko na so attend ko prier pour nangote nga na epsa ba abonné na nga ba prier parce que il faut toi ba chrétien tous ça ba chrétien il faut prendre le temps de prier pour tout ce que nous faisons. Donc ça semblant internet est bon ça biso et dérouter bisoté. Et dérouter bisoté. Parce que à tout ça la émission, tu as qu'à te pour nous critiquer, tu as qu'à te pour tout ça qu'à émission, na ça la analyse pour na sepeli sabatu non, nga na ça l'analyse, je donne un conseil. Na pesa ka pe exemple nanga. Na ça la na pesa na ba exemple pour mutu na mutu tirer leçon. Fi moko boya otako kufa eza cause ba 2020 2021 azaka influenceuse abanda ko exposer libumune boy azaka camerounaise ou bien ivoirienne donc azaka mina ba TikTok wana azo exposer libumuna ye ba baby shower sali boy na boy akufa kana pesa ko bote pour la nini azana vie de prière ezate zemi ozo expose ngo azokanga ba caleçon azokanga zemi na ye ba sa télé réalité na mobile ne akufa atika mobile siko yo zo sala wana ozo exposer tout de toi ta vie privée nyonso nzoto pe wana zemi ozo exposer suka na weza lani yango il faut faire attention mes abonnés boza sage et intelligent boyoka makambo nga na oyebisa bino décor au sali na yo vidéo c'est capote bi que décor aza comédien mayele et donc malobesi la ke na mon côté ya lobaka ne kaka asepelisa ngaza maloba moko ekata nga panzi oui mon frère prends le temps ce que émission est comme la yo garder na moi si na yo protéger na moi si na yo eza na bato musu ba loba moi si oyo zwa na mérité oté moi ça ngaza kitoko na yo décor et oui les gens disent comme ça eza na bato ba loba bongo mais bango ba yebite place oyo bo utana mwasi wana tala ba photo to moni ba photo ba uta bazami ke bana miketa ne bakoli mais ce ko tala lelo mwasi bat bandoki na benga ba omi bandoki bato balinge épanouissement batute babi ke no décor mwasi wana bongi na été donc azabu ya mwasi ba ministre mais ba une place ba utate décor prend le temps de protéger ta femme mwasi wana bako botolo ye boye poko ba muto botola nga azate te yo zanzambe te oyi ba force o eko bundisa yo te protéger libala na yo bozo ata ya ko enjoy libala parce que kobala boy ezande bitumbe bandi ezande bitumbe ngo mona batu ina na mariage o bakabwani ina na mariage zaka koswana ezaka ba problème bo 18 ans ya ko fanda sikoyo bo vivre vie boko ça 18 ans de fiançailles mais abo kotaka bo balani boy vie musu ebandi omona muto azaki boye na 18 ans peut-être ya fiançailles mais na 6 mois mariage a changé et ça rani si tu as des esprits ozo bundisa ok o balate écoutez les mains et bundiso ka poka bwana prenez le temps coquette ça prends le temps de garder ton homme rit beauté wana soki rit soki na yango wana mwasi wana alela kaka na kombo ya nani mais soki yo zape na vie de prière te mobile ko sutuka mobile azongi non monate mobile abali mwasi mais azongi le mwasi nakala donc c'est ça poste oyo artiste na biso ba poster on na ndenge moko ya ko prouver batute ba osana bango ba mais congolais tellement alinga ko balusa abalusa on na bandenge mususu siko na yango il faut faire attention à ce que tu fais et loko lingo sala attention artiste na biso to linga bino mingi bo coquette a jouer ka bien décor pe a jouer ka bien to sepelaka na bango to sepelate ke un jour mabe la bango te to lingango te ba enjoy mariage na bango ba bota bana ba kolisa bana en tout cas ba sali déjà honneur ya ba comédien pona ngai
na suki wana. Oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Oyo aza na motema kondima andima. Bo commenter, bo partager. En tout cas, on se retrouve next time na numéro Yassika. Bisous. C'était là Bibiche Mbombo Plasma. Merci beaucoup. Un grand merci à Mr. B. Bisous et bye.